biso skota bongo kobota ma mokonzi wi pona kombo mais na komi attaché de presse pona arraché na yona na kuti ba joka na soli na ejo job non petit na c'est bon mais bon ba kana banda kala banda mona ya ejo te po bazwa permission. Mais ça peut nous benga pe président ou confirmer qu'il y a président. Benga que président batata inayi. Asa président batata inayi. Non mais président ezana ba makambu. Karine Mokonzi. Ezana type wata, hein président la team. Ah président la team donc la team wata asa héritier ta président. Mais asa président il y a maison merde. Asa président BCBGT, asa président la team wata. Donc hier à tobenga ka président asa président ya batu ya taille na yi. Karine Mokonzi loba président ya ba journaliste nyonso. Asa président te ce ko loba il nga image. Ya solo. Na tika loba te na zwa photo na ye. Na posté na Facebook nanga na bi ngape na ndimio que o président. Oui, na tika loba te ka président ba journaliste nyonso. So na loba ba ilanga vidéo on na reconnaître na zwa photo ni na cheke oza président ya bato taille na yo. Bato o balata ba bilamba bato. So mta oti poto peso moi jaquette o lati o sa na émission show ezonga. Déjà ebi nga mama tout na sali na Bible. Ebi li sur la Bible ya mwana oyo akimaka azu ya sengi papa ni bomengo akimia ki. Siko mwana nanzoka era akimaka akei wana nga era kima boss wata na kesi ko boss azu bana banoko. Ba journaliste oyo bi ba na latin. Azu bana banoko bana batata moi sa tondisi ba na ndako boko la bango po ye what. Siko bango ba ebika kende Karina kende weto odondwa. Ngabe kote na keba ngba mema ba ndako banganga ba komola kisanga ba na mona. Yo mtu de sala kana ndako. Nabi no kokate nazonga nga ipa papa biso na eko zonga siko ko zonga na yo zonga bana batata mwasi bango ba ebaka kena ki ba komi ko bisa papa na nga ote ya yokisa ki osoni ya bi yende pe mwana nga makila do ye fafa na boye na ngwende bobi ma chambre Et voilà, merci beaucoup. C'est bien votre MBCFT Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise. Nebsebino côté tout actualité Zali Toko Kende Toko Luka. Et aujourd'hui botu nanga na yewa pina pas Karine Mokonzi la baronne. Balobi Karine Mokonzi voyage Afrique du Sud azongisko kin na ndenge ka ya système kaka to kota to solana Karine Mokonzi parce que balobi RD Congo Info tout le monde est d'accord. Donc skoyo na kota chez Karine Mokonzi ka ndenge zalaka to beta lisolo to beta masolo ka ndenge zalaka. Donc merci beaucoup à toi grand prêtre César Ngadi d'avoir opportunité pe sa petit na Gradi Mouya petit kota petit sala petit zoa. Donc on a besoin rater coper so merci na pesi mbote na mama Milinze Mbamote tous pepele ya mbete lové na ngai wabi 2 ans ya Gradi Mouya to fêter ensemble na ve déjà sponsorisé masolo ka ndenge zalaka. Merci beaucoup na Glody Kuma Nzambe ya Norvège babi Kuma se Nzamba Norvège soirée retirade da balobi to zalawana na Norvège pour to célébrer yango na ba nolita mbulesage na pesi merci beaucoup na Kabaka Bangu Chiku na les champions bazuwa pi babi mabangande to beta na batoka ba sola to ozwa libanga te kota Gradi Mouya balobi code mboka ya Willy Moucheni pourquoi pas mon vieux olobaki petit solo la to solo la donc Gradi Mouya yo wana ya Willy Moucheni code mboka ya yango 243 ba code mboka ba ebele mais 243 ils ont dévié nanga ya Willy Moucheni na pesi merci na sœur nanga pire sœur ya kati mamingeni vraiment yo la sœur ya kati Dorciel Maya ya balobi ya Dorciel Maya la godewa na pesi mbote Dorciel Maya ya na pesi vraiment mbote yo yebi masolo bande tisuka na pesi mbote na Peter de Chanel mon vieux na kati state na pesi mbote na Koja Kabuya na kati state ba vie na ngai na pesi mbote na Sylvie Mouyaski ma tante vraiment yo yebi donc to beta solo na Karine Mokonzi Joseph Yani beaucoup mon pire vieux na pesi mbote balobi Sarah la merveille la patrona na bossa na kayo jamais yo zawana toujours pour na beta solo na Gradi Mouya tout le temps na Facebook WhatsApp to solo na yo Sarah la merveille bovik Leanza Rudi Apangani balobi ba fils omi balé na boka bango nzila moko le fils sage Lucrèce Kabashi Divine Mbombo le fils sage na pesi bino ba mbote belé na pesi mbote na mon pasteur Germain Tanta ainsi que Dorciel Maya ya na boka ki yo président Adam Silozolo mon président oyebi ndenge zalaka pasi Ange Mbui na bosani yo teka ndenge zalaka veut dire William Kiala balobi yope babosana yo jamais yope babosana yo jamais. Donc toko tasko na kati kande tobeta alisolo tobeta na alisolo na Karine Mokonzi to ba makambo ya voyage leki ndenge ni ba actualité ne so Karine Mokonzi leki ndenge ni engana bino to kuta na kati na Karine Mokonzi bonjour. Bonjour Yaya, bonjour na batunyo so ba Hollande biso na monde entier.
Et bonjour surtout na boss nanga, il faut na longa lunette. Bonjour na boss nanga héritier wata. Ok, merci beaucoup Karine Mokonzi. Tokendimba mon habite émission Lelo. Karine Mokonzi déjà retourne à pays où tu as Frédicide, peut-être sur le solo, voyage les kindéni. Voyage l'équipe bien à part que nana souci mon corps et l'autre kindi là qui et ça amité to kindi pour un affrontement il y a ba sapeur na biso léopard na y Afrique du Sud donc na pied mbote na ziblé il y a za président ba sapeur Afrique du Sud malheureusement que ba dato ba bande kocha producteur a même biso kuna j'ai donné Congolo donc des cas transfert yem ta même biso yena comme sur place et puis ba sapeur ba coca qui n'a noté et ben dans ça ba reporter ba date mais nga lokwa na ça la paix na RTG ya na kini na senga pour na zonga les 16 et comment est-il les 16 dans nos affrontements et salamité na qui obligé na zonga donc voyage l'équipe bien à part moi ba maintenant ça me qui au moins biso ba star so kiti na mboka il faut kutana ba kolo mabele en fait nga Afrique du Sud emba biso na koma kuna na soit qui moi retard yo que mon ba frère na biso ba combattant on ba benga ya ba kaida na soit qui moi retard ba salenga kaka ndingi kakizela mais ça va. Karine Mokonzi oyebi oningisaki Facebook oningisaki internet na mambo ba combattant na Karine Mokonzi ba violé Karine Mokonzi ba yibi Karine Mokonzi boyebita na lisolongo zende o mais que si fait ninga na za start ba voyage ka c'est ba mboka ba kenda combattant pas que ça mais bi ondete problème ya ngwana nga siko c'est normal ninga parce que ils ont des stars bon RGC de Nyon Sakitaka et ningi ça pekit ba pandi concert a fait pour Esaïe et puis combien de ministres ba kenda Afrique du Sud OK akepe ba sali pelote biso ku to yebi pété ka kendaki. Donc Karine Mokonzi dérange encore peut-être on va le voir que Karine Mokonzi voyage te melelo Karine Mokonzi mon voyage donc bando déranger peu tenga déranger nga tenga na anima mariage à 13 ans pour tout au contraire ces années là fait déranger ba journaliste c'est bon peut football ka ba salo ba sali pour to sala msa micro yo poser ba question do salanga nga déranger nga te voyage pour na commerçante te ba voyage ya mamba ba nini ya kilo kindra ba Chine kindra ba Dubai wa mamnenga mamnanga sko o ko déranger nga so na moni yo o yambi mutu o nga na ko yamba te nde déranger nga na lukana ba poni yo yambi ngati ngelo ke déranger nga boulot et le cas de na boulot na zana nga na ko mi benga le cas numéro 1 parce que avant peut-être comme on a dit babanda kana to na biso ba journaliste oui na boité to za mais le cas to wele la ba beauté to wele la mbongo to wele la banda kuna ba carte to wele ndem boulot te et le que déranger ngezati pour nga ceux qui na bina nga na occuper ba devoir te pour na occuper ce devoir au que l'on a prédisant tom sunga dans les canaux TVT dans les internet te peut-être parce que il y a le binza même tebi mais nga ba na sali au moins na internet na carrière à 2 ans ndam na télé na carrière à 3 ans na ndam donc na 2 ans ndam bona so nebso na sali ou kanga nonga kandoki po ba mambo nga na sali so nebsi sko muninga nga moi c'est un peu journaliste bon yo nga na to yo kana te ponga na batoto yo kana te meto ele lote ye mo avandi a créer que Karim Mokonza za adversaire nga siko olo sango pe yo moko bo sangani siko e bo sangana nga e sa force nga mukili pe kamo ndeni mi moto bili bo sangela fio azani na santé kuta bien te boy bango ça santé bien te santé Jackson akufanya santé ils ont ndenge na yoto nga ba sotali ba makona ngo santi pe na mta munene mais tant que star il faut boy mo lelo lielo bi jeune lelo lielo bi régime lelo lielo bi oliate mais Karine vete peut-être solo on dirait zaki na kanda voyage au Afrique d'ici donc au indisi poto indisi kin balobi RTGA donc to pis no mbote na ba konza RTGA pour makambo eleka ki donc kin ningana ki poto ba appel partout on dirait zaki na kanda voyage toni na bande sunga na koza na kanda voyage tenga na ramdi na kanda ya boulot. On a un candidat voyage, on a bien animé mariage à 13 ans pour tout, on a animé on a le Bumbashi. Je ne pense pas le Bumbashi avec un bis, on a taxi, mais on a l'obé l'onté. De on a le lélo depuis la salon ça fait 2 ans, pour l'instant qu'on a 2014. Mais on a les caca internet. Mais on a l'obé l'onté pour ceux qui ont commis qui ont animé mariage à 13 ans pour tout, comme on a animé mariage à Chancel Mbimba, na Londres. Il y a les kinga. Donc que le ba on a tenga ce qui ngana le ba mamba bulunga na anima ngamna omoni mutu ça c'est anniversaire donc il y a un animé anniversaire no okoksi 13 ans tamsu ero okoksa 14 ans benga mtumsu ya 15 ans bike mariage ya une fois et ngasko 13 ans pour tout na mère gaga so ba vena ndako ta ba swani so ka mutampa yaye natala image ya mariage na laite erba ochamba mo ba moninga ta nde natala mana ba ndako ba star libala Chancel Mbemba civil et sama na kini ngamna anima ndenga zana alliance balata une fois. Donc, ce qu'on a on a pas tonton m'tanima mariage à papa. Mon bel meilleur joueur na vita. Azana soulier d'or on a Qatar.
akenda nango do elongwa Congo ekei mobele ngam na animal balane do to sonné lobi na WhatsApp bisinga na baronne mère aboti est-ce que herba vanda na ndako na ba musika na kata ba otam tanima mariage na Sophie oyo René Makondele international abeta na Suède mambo René faut sola na vientoni na ba yama ba oyeba est-ce que ngam na anima mariage à René Henriette Kajinga grand journaliste ngana to yebi ma vanda ana ba journaliste bela yebi mais na mariage na lati voix la vanja bi Karine Yozwa micro animé. Et bah, moi, je suis monté salon. On a 2 ans de carrière. Na suki on a tebi sai. Pas trop comédien tout ngam na anima mariage né. Parce qu'on a simplement un nom au bête en internet papa côté Congo avec preuve. Donc toi na tina teto bando discuter de ça c'est yobala né des fois ta bomi bala na mama Véro soki bali alors là t'es sur alliance té. Ce comment nda la ta bongo pas trop comédien tout ça va na na ba né mo na ba piba na batala ke tantino. Na sana sai après mariage à la ligne nuit de noces dans la moule qu'elle est 5 heures dans moi c'est na to kila bon chambre na sana bango émission na 4 chambre en pleine nuit de noces mère penza la ta robe de nuit ça ne si yo maman ni ngabité et ça moi bablo na sala et ça maté donc er to pesa na ba devant ngaso na bino bimisa na sala er na lo baté ya rende ba l'humilité précède la gloire er na otaka ke yo finga no ngale lo tom supo yambino au commun attaché des presse ya musicien ko tout ya mutu moko boy parce que so za musicien faut za wata moi so za mutu so ba benga musicien so benga yo musicien ba benga héritier yo dans Congo on dirait musicien ka wata so que un musicien il faut un héritier wata ntango lo baso ko za musicien faut un héritier wata donc on dit ma ba musicien mususu te donc ka héritier wata so kinde o un musicien pour musicien et kendaka o ko za no musicien waka chanteur ici liwana musicien est-ce que kendaka o lati lamba lelo Monsieur Kendaka, Carole yana ezana dans la mode na top. Monsieur Kendaka bimana banane. Et puis ba momie kontaka. Et yana tipe ba jo ba kontra na via ba staponga na ba ex tout geste compte na musalo. Usani nyo bimana na nyonya ata wapi na tétanos ozoka kab na linzanzani ni ba tubela ka tétanos poani tout geste compte. Si qu'on a ça là on étant que journaliste était étant que star. Yon ambi que donc pendant le bas et retourner nga mambo ya Afrique d'ici tu na kende na kanda tikala ke na kanda te na sable belé oti lelo mutuna longoli et puis nga lelo so na kufinga pe na kufa na regretter te na kufa nga kim presse de Lausanne na ba ye pe aso akufi lelo abi merci Seigneur musalo tindela nga na sali peut-être on a sali te na la alliance te na botité peut-être mais pe bulango si na boulot ameneti boye mamba mibalite rituwa ta pexenga wana suite 6 mamba retirada na soline me boss ande ninga fona zonga ba père pour ba père vinanga so Mikolo Karine Mokonzi bina yemo célibataire Karine zoko sabiso toni ono ke mobali ayebi ka mobali langa place azang asa pe vidéo ke ngande mobali Karine kutwa na itilelo pour nga so na mobali de jour tout nangate il faut y ba ndengo yo yambanga de jour ba mela baron kombo mo Mikolo yango na yango boy e ande ni po so za pembe nga bongo mais so natanga ya kombo no tipo omoni biso ba start na ba mbele msu ngana na nga mwasi no me yo mo yipsa ba ke nga mwasi no to koma ba problème yo moni mutu fana sengyo photo bokangi makini na kwemo be momi nga ngati kuto kanga be no to ke ya est-ce que mon bonanga ifuna wanga nango mais Karine Mokonzi yo lobi ki ozala mobilité boss lobi ki ozala mobilité mais na page moko nga la moni Karine Mokonzi obotoli concerne yo mobali so Karine Mokonzi lo ba isu ki non boss apekisi yo c'est comme si ozaka na poso ko sabiso toni te omoni ba page wana eza audience izate pour na audience il faut le baka komona pour so lobi komona ngate na ndinga mabe ponde kono pena zo lela aleli pena mutema lobi na bengi kutu Karine Mokonzi na sola na ye mais degré ya mbelinge senga na pasi te wana kosi ce qui réellement benga na répondre ma bi non maeli te so ale maeli faka za prudente faka enregistrer nga so yebise ke aningo benga Karine Mokonzi répondre ma bi to yoka no audio alo bazana ngoti se ka maeli te pour nga de so bengi nga oko gangela ngati do yo bengo tu na mama so na gangeli o enregistrer ngati se ki aza maeli te ye mutolela pour information na ye na niveau ninga na ko zambandani te ozoeka nde mobali tinga tskala mbali yango na tskala zombala mututa ngapi mana mbaba tutinga mapena mibalo ba ko linga nga babuma basi na banki nga mosi na ngakufa nga kuto divorce nga ndeza be batikela nga bana to na processus fa divorce to na séparation de corps ba jotu ba boma ba mère palende ba mibali langa oyo ye ba moi sinetom so après 3 mois ebiso pe ke na banga na ngolo ba poso na ba ko nga boyanga
nga pe na magicien te pone ba ke mambolo boko ça parce que mutu ye moko to yebso ki nga rêve na ngia kika yo lala na kusena ko nga pe na lala na okatola mkana tongo il faut ko aider pe rêve mutu moni ya netinga nzamba sanga mabe ilo mabe mo nzamba sanga kana mona Jackson te parmi ba rêve na nga na blo na nga na senga nzambe o pe na rata o mona Jackson. Attention tu comprends bien ndeko moi si rêve ya mbali no ezaki nde azaka pembe na kari c'est ça non? Peut-être to kanga na mbali ne photo mobile na koseke nga na mbandani mais nga penza na kozande mbandani te ponga na bambanda bato yo benga ba ser ba boss ba nani ba basa ba ndemga mbanda nga na boto la bombi bali na mona zong c'est bon moneti bwe na libérer bango bozongela basi na bino o azana mwasi te luka mwasi enga na azana nga na posa na bino so na siso soane rituel ta boss na nga boss na zonga mibali so anzimi nga mona bindeni na osaba ya na bon mais pour le moment mbali na kosne ba vana bon. Mais Karine Marambo yo et comme moi c'est repose total ça on zaki regarde zena Marambo te ko to ça pena que non mobali tout ça mais pas what ezani natika loza la te orchestre na nga na yi non obi no kina posa wakati émission bana poto boka Marambo esenga na somo Neymar oyo ka Marambo Junior Diaz wazawa na zo kazo kamo esenga na somo Karine Mokonzi olobi nini na bina tika loza te baza ke mission yo koto orchestre longo ndi ba webso Rwanda ko yemba kuna toza danser Rwanda bina kuna. Mais Karine expliquez biso no ya bino mi bay na ndeni toi ba collègue non yo za micro ya journalisme ya yemba parce que ba collègue na ndeni ko yemba il faut na peso pe bato yebisanga wana bato yemba te wasko na 40 chansons yemba bana pour il faut ba brancher yo nyo sana et quand na musala po yo vanda ka boki kanzembo mo e bimi bemba oyemba Bernadette Maseng yo e binde sala mais po yemba Bernadette. Karine Mokonzi pourquoi za reconnaissante de la vie nga na reconnaissante makasi en fait yo na bana bato batalanga Karine Mokonzi la baronne mais ko vanda na kapenza na kolbedo Karine Mokonzi pe ya batanya Mokonzi na pe Karine Mokonzi maman ba grâce te molasta na pe Karine Mokonzi ya bato ba Arma Mokonzi dans na penze ki ya na ba leki na bana na ba pena ba grand frère ba grande sœur liboso nanga mais tam suna micro boy na ndesko Karine Mokonzi mikolo pe na solina boss amoni coupe bisinga moni yo niveau memeli chronique yo penze comme chronique moko intelligent boss ye moko musique intelligente yo pe ba coupe comment ya ba médaille OK non na ndenge moko ya chronique intelligent. Non Karine tozonga na likambo reconnaissance on a bi Karine lelo poto nyonso ezota la biso na ebite soki na kosi na likambo bat nyonso ba ebi ke lelo soki tozo mona Karine Mokonzi ba gaz ebele mambo ebele sendanga chaka na ba clip bani ko boaka tout ça et lelo et ça la paye un plus na bomo ya Karine Mokonzi dans la vie à Karine Mokonzi. Alors lelo Karine Mokonzi ozo lobaki non premièrement orchestre zaki ya binomi balé et puis ozone di maté qui na fulayo Karine waliza qui mutema mabe toni déjà non lo ba biso mbali parce que ngande na bebi ki ngana fulu non fulu eza bango nde babengi yo on ngas comme na ebisio ke fulu ndenga fulu siko eza filmé basopango mo na babilanga so ba benga lo na ngai matembele fulu wana microbe wana pesa vitamine omona pe yake muto okiko sa ndunda na yeso nge bota noki asombeli yango ba benga on ba engrais non ba engrais chimique voilà mais so tunie kaka ke ndunda on dirait au bois que yango ba ki te au pe naturel est-ce que pour est naturel à solo il faut non ko ba fulu ba poubelle tchinga na vitamine ba poubelle yango ba beza ki na ba chasser pe ko boma bilanga preuve ne ki na ngote bref ane ki na ngote moni bango mo bebe ke ezate batali ke niveau full na biso sali makambo te to bimise na clip boyo boto la biso ye yamba laksa ke full na biso ya parler ya biso ye et ça mata libanga na image so et ça la ma apringa so bo salango bo sanga apringa mais na za muntu liboso et puis ba salango po ba bidon pour bela boye tom sous président pe tant que mokonza mboko ke boto la biso ngo
Karine aussi sanga maloba. To la ki sa fulu na biso yodo yo na biso kezaki bord na biso parce que ngam na cha vitamine prévenu que na cha vitamine te na album ebima liboso. Je crois ebi banze mo mete kama yo mona te ka filmer ye poubelle ye mbamo. Mais tant album liboso mais yo posa na 4 ou bien oya ki après. Te wana ko teza siko en fait wana bande ko sala ma déjà yo batama. Amour. Ouais wana bande ko sala ma yo batama na ka bala samba bani yo moni. Donc déjà to tchaki yango déjà idée ko tout est pour ezaki ka bomuna ka mona mayo sa me bomuna ka aosa ni ba blague olongona été après to moni ke mi kilité mu sa te décider total pe ka hamutu nanga je exacté. Mais est-ce que Karine vraiment sur longue ou bien bon nazong saka ndenge yo lingina loba le quoi orchestre za binomba les soe lelo bokabwani na mutu faut bo garder ka bo longola ba souvenir nyeso bozaki na ndo bo ko garder ba bonne relation te wana pe kutu ya na ndenge na ngate prévenu que ngana tikalo lobelo tanga longona lobani na tikalo lobelo te na finga mutu te nini te à part kako na yebi longola ka photo na ndako longola ka photo na ndako obligé. Mais ça bon et pas bambili ya bon mamte ça na discipline militaire ba senga ata ya bon en fait tout le monde neti trophée na une Afrique du Sud et peine ba mission belé ba rapper na besoin ngo azwa ngo parce que Afrique du Sud ya no mboka liboso mo ko fait l'omide kota zo 4 ekora kuna trophée ngo to mona trophée ngo to apena besoin to mona ngo parce que to betana lisola trophée on a babi na médaille to pesa ki ngo animateur na biso moko mboko pasa la biso plaisir au moins des aboui ba pesa meilleur journaliste international donc ngaza ngate ka journaliste o émission eta meka na Lubumbashi kinyo shana mne suka braza na matalité donc ndenga sala na RTG na ndena sala na internet Afrique d'ici de landé mon et lekelanga papa na kita na Afrique na côté émission na vie dingue ba tekango. Et non, c'est présenté nga Karine Mokonzi ba bola ondima. Teye aza suki ya jeune émission yo ngabi oh maman. Yo bité que ko cha jeune na ba chaka ko chape e longwa na. Donc na discuter na bat Nathalie ki ngabi ne bat musu ba sanga la ba ronda na kini me libando miye bate. Nathalie pe na moi ba ndeko na biso musu ya net na lukata ba émission ba tekaka na kuti ba teka émission ya Dams na moni ba teka émission ya nani ya Nolier na moni ba teka émission Junior Diazo na moni ba teka émission Lekechu na ba mibali. Na bosa ni moto net isko batu musupe balika na internet na kini kuno nze na ba comité ba oyeba bango te. Oh mais internet is partout Karine ba ko matende cause à partout ya problème te mais ce que partout ngo o que chana ta titre que oh Karine Mokonza kufi muta zande na courage baby sa crédit na cliquer atala yo connexion il faut yeba yuti que non beta kombo pam na ta l'émission ni nyachi kombo kuna ndene comité koleka internet ya problème te kuna kombo na ndi comité ce que mon baba ko fiolo midazo ngo 4 kuna ce que na journaliste liboso na ke bango moko penza bavandi ba obité la baronne aucun zonga boiti na sala émission en direct na Afrique d'ici téléphone pour les monde entier ba benga nan ne sala maté au moins ce que so sona mamba ba émission mamba ba guerre ba bleu photo sana yangwana de so yango laksanga ki a danger o ngande fi internet Karine lo ba pamba kenda ta braza sala émission en direct total na kini pour braza yaka pembeni kende matadi bacha signal na chaîne na bino eleka total en direct benga non ils ont ba chaîne ils international na ba chaîne ils locale donc comme so ba monde ba sala na chaîne ko to bandi ko swana ba chaîne wana ba yambi bazu so pona musala do ba devoir il faut to pesa na ke yango na tiya ba devoir il faut to pesa na yango na ya musala yo so sali benga pe na bitenga pe fona contrôle ngape na sabo mais so comme isko devoir ke yondo lati jaquette akui ngape na ke luka jaquette o want to kimba sape Karine Mokonzi wana zolo ba bino mo bo comprendre quand prêtre César ngadi e bisenga gradi mo ambozo luka comme ça ngoti na suka yango na comme ça ngoti na suka parce que biso to suka na nzela te to kenda ndeti na suka talaka ba nyonso baza d'accord. Karine Mokonzi lelo na la team wata Karine Mokonzi oye okoti mbutu kandi ba bengo poubelle olukipe okoti tape ki poubelle wana tina la team wata donc tant dans lo ba bongo ça veut dire que non moi bateau bazala qui wana la team wata bonde osamusa na bango bien mais arrivé à Karine Mokonzi mutu ki bato bane nazaki na la team wata Karine Mokonzi balobi tangu yo zalaki non toke malé mais natanga kombo ya bat balé na la team wata andosa ni na la team wata non bazalaki na bango ba journaliste bando panzaka information à la team wata keti lelo seke bazaba panza ce balé ka ba journaliste ngam na ngol bon ki journaliste était non siko yo arrivé na yo eza lokola okoti esika mo bo bandi otia batu boy donc ba longwa yo ndo kota oh
nga na okyo chaba tubongo te nga musala na nga déjà nande naza boye déjà yo moko olongwa okyo tuna bango chela bango micro ke Karine ayaki abisa bino bolongwa to nga na abisa bino bo filmer te obolo baka isuma mba héritier te ya la team te na loba na mutelo te boa ba journaliste ya la team wata ya héritier wata siko yo zana nga na attaché de presse VIP Karine attaché de presse. Karine. Depuis ne va boya qui attaché de presse. Oh kasi avantage à makambango et rende bongo. Est-ce que wata imo mta confirmé ou bien bureau bon. Wata ote to ke no bureau ya mo mta confirmé que Karine Mokonzi attaché de presse. Nga déjà ko yana nga Daniel Massaro. Président Daniel Massaro, ba Chali Rubenga, ba Sylvain BH, ba Christian Champagne, ba Dario, ba Yves Vicotte. Hein? Basé belé babinga ba les étoiles ba Patrick Muto nasco ba bata boss ba mo ba vandi ba bité Karine Yondo za bwimba mo ba viral la nga ya penza transfert le plus cher en 2016 donc ndenga na ya wana eza ku makambo te na ye penza ba signer boye la reke na compte à banque na ino samsa nga na empêcher mu tout à samsa la ndo sa ondol ba mambo héritier wata loba oya ko filmer rep concert filmer yo soko ya sala no mamyo so sala nga pe na ve na kwena nga en fait ezara ndeke présence na nga et ça rend bon tout bas absence pour bon que vous avez ngase na et ça rend na kan oyo lingara soki uzani ici comme monde saka ki Karine Mokonzi atendeni parce que erno sa musala na sala on pe na ndenge ke na leka ale erna leki sko na mi monisa te ngande na bena déjà aura na lumière lampada na bongo donc c'est na côté me faire comprendre qu'un poule moi ezane epela donc ato tchenga sa mesi rêver c'est que wana la baronne oh boyo yebite ke kibokonzi ba arrachango oh babi kibokonzi faut botama nango te musopo ki botama te arraché ya pena mutu musomo même na bible nzambe moko benga David l'homme selon mon cœur mais quand nzambe ye moko aloba na David na bomo lelo comportement David devant nzambe nzamba change langage mais ngano te bige nzamba change te mais na bible David abanzo baluka na mabele tant que roi na couronne na mutu nzambe azolela nzamba fanza bite na bomo lelo ti biso skoto abongo ko botama mokonzi wi pona kombo mais na combien attaché de presse pona arracher na yona na kuti ba ejoka na soli na ejo job non petit na c'est bon mais bon ba kana banda kalbanda mona ejo te po bazwa permission Karine Mokonzi abeti pe sur la bible mais ba Karine Mokonzi na kisi félicitations hein oh moi le sambo pondere ça oh merci beaucoup biso toujours ki bonzambe en fait non ki bonzambe za côté wana te ce sanzambe mukulu kambuto eutayo na bi toujours ki bonzambe donc ata to lia to kuti nonga na boîte yebaka ke to aka toujours na attitude il y a prière ouais la baronne merci tout comme on âgé déjà parce que biso linga monsieur umelaté quoi la baronne question nanga ya suka lelo la baronne au télémo lobby Adams Luzo le président ba journaliste au memi na chaîne au sali émission au PCA encouragement le Adams Luzo le président ya ba journaliste et après et boti makambo belé Karine Mokonzi on dirait ka vient na ko fiolo mide donc oya kaka créer likambo ata likambo zate oyi o créer actualité bimi et lelo batnyo so ba bikino isa Karine da confirmer que Adams ça président mais batnyo sauté Karine yo lo bana batuni nga étant que numéro 1 nini ya presse ça la ne bongo en fait c'est babenga nga mibeko la loi nebi ke za nango dur mais c'est la loi est dure mais c'est la loi nebi ke ya passe mais bandima ko est-ce que on a été au même Adams bangambu mo boita msusu non même senga mbote en fait nga côté mna chaka Adams président nga zalate na ina côté grâce te mon la star yem tabi qui était président yol banda le yo comme président ya ba journaliste c'est tout mbali internet et nga pe na ina tali na mon pe que ana raison et même as ana raison à tort star déjà a tort te et puis star so lobi likamba discutera te que te au moins do lobi 1000 francs ba pesa 800 te star so lobi bon etike bon na côté internet na tali musali Adams Luzolo sala na mon pe qui te ane na torta saleli sentimate po ya chene président ba Ketcha Jordan tende na latite ache président ke o ya ba journaliste po aza pembe to ya ba te ache par rapport à musala ngana to sala na internet nga malam na lanza menaza na connexion natala kama mbutu elikana net Adams Luzolo précis musala ba osala so elo bazate ebi ke to nzima bango et pourquoi pas mutana bon mo iko féliciter
homme sani bien au bout pourquoi tom sou yo féliciter les tom sou qui président madame c'est en 2016 2017 et sili tom sou yo ozon en 2017 2022 mais ça peut nam sou benga pe président ou confirmer qu'il y a président na benga ke président batata inayi asa président batata inayi na bi président ezana ba makambu Karine Mokonzi ezana type wata a président la team a président la team donc la team wata aza héritier wata président mais aza président il y a maison merde aza président BCBGT aza président la team wata donc yé atobenga ka président aza président ya batu ya taille na yé Karine Mokonzi loba président ya ba journaliste nyonso aza président te ce ko loba ilanga image ya solo natika lo loba te na zwa photo na ye na poster na Facebook nanga nombi ngape na ndimi yo ke o président oui natika lo loba te ka président ba journaliste nyonso so na loba ba ilanga vidéo on nga reconnaître na zwa photo ni na cheke oza président ya bato atai na yo bato o balata ba bilamba bato so mta oti poto peso moi jaquette lati o sa na émission show ezonga a président bon po mna mta na anani oh aucun plus président d'Akunaut. Tu bien au président parce que tu dis que Akuna so ok et pas vieux César Ngadi. Ce tu es na site. Il est président out. Donc non que ça peut mission tenir si ça sent rebord vieux César pour président. Si qu'on devient César à président est-ce qu'il président il y a site msouté. Ce tu qui na ba site msoupe to kuta pe net ngapa na grâce de moto na ba président il y a w.com star. Mais l'accès de tu as président kuna ya site na tu as président site tu as non mon nom tana Adam nous on a dit que tant que président na boulot musala sala na lelo na 2016 ngana lobby te que aza président ya liwati akoko matata ti te eza ya temps oyo ensa musale mo mais c'est combien de temps te o même musande ngosa ni non bien année président ti côté to monde esimba te tu peux sepe muto to monde mais net pour le moment aza féliciter Karine Mokonzi lelo yepsa biso ki non la bouche autorisée eza yo moko ou bien bozala kaka bien dans la bouche autorisée ou bien yondo yebi la bouche autorisée nga ernaza kana courage le bakizanga parce que la bouche passe à la musala bien en fait mon eloko eza bien ata moi na moko tangi classe à 6 classe même papa ozana et c'est moi le baba que c'est ma fille c'est mon fils au monde porte la même deva ba master nga moi na nga za présentable la bouche autorisée ça la musana est bien et on a fier le que la bouche azanga asola bien déjà tant dans la promotion batou so il faut conseiller en conseil il faut finga soit batali ka nde Karine banga makambo te donc c'est que yé moko ne vraiment dans la bouche autorisée et ça va bien na linga kepe mingi donc te yanga déjà ne lobi de Karine ya ndo lobi la bouche. Merci beaucoup Karine Mokonzi to comme on a déjà dans cette émission na biso Karine Mokonzi lelo au télé mashuté ko lobaki non nandimi na zandumba parce que des choses ba conseil to qui ont déjà président péché ba conseil belé dans les lo combo ya kindumba on est longwe pas Karine Mokonzi ça sur ndumba te na internet et longwe na ngoma pe Karine wata Mokonzi zongi mona palin pena donc nga déjà ebi nga mama tu na sali na bible ebi li sur la bible ya mwana oyo akimaka azu ya sengi papa ni bomengo akimia ki siko mwana nanzoka era akimaka akei wana nga na kima boss wata na kesi ko boss azu bana banoko ba journaliste oyo bi ba na latim azu bana banoko bana batata mwasi atondisi ba ona ndako bokola bango po ye what siko bango ba ebika kende Karine akenda boto odondwa ngabe kote na keba ngba mema bandako banganga bakomola kusanga na mona yo mtu de sala na ndako na bi no kokate nazonga nga epa papa abiso na eko zonga siko ko zonga na yo zonga bana batata mwasi bango ba ebaka kena ki ba komi ko bisa papa na nga ote ya yo kisaki osoni ya bi ye ne pe mwana nga makila do ye fa na boye na ngwende bobi ma chambre balomba mo komi Karine Mokonzi kindumba na otika tenga déjà na tika maman na so boss nazonga pe acheter biso papa bisali nga kuko kabongo te kinduma tika yo kipe poto ebi Karine yo kate yo papa zoloba non yo kate nani on loba nga eneti ya le master na ngolo bana ndeni ponga mo mtu fona biso kindengo ke miso be faut boucle moko wa il faut moi singa kingwe bala na boye nde yo moni cravate na ketch sko nga okwa isilanga ndeni mais sko yo okwa c'est tant que père et puis qu'on est à l'obligation n'a mais quoi à vos ordres merci beaucoup donc Karine Mokonzi mikolo masola mibali non te masola mibali tiki nano azongi no papa ayo ki no papa Karine Mokonzi est-ce que ça na question moko o bandoze na tout na tout nyote question ngo tout na
je crois que tu n'as rien ça. Lo moko lo bana ba fan na. Et là, on a un fan na linga bango mingi. Merci na ndenge pe bango bala la pété à chaque fois na ba conseil na ba surtout ba fingaka. Ça l'a bien en plus le on ça on commence à peine encore pour ba finga parce que ko fingi comme on dirait il faut na mélatine attend on a dit que 12 heures na lia va na la na lia et comme il a vraiment mon message non quoi donc ba continuer na bango ka bongo et na que bossanate un grand merci na li passe à bambongo donc prêtre za en Afrique du Sud et ande li passe à bambongo pour y na on a bois qualité tout le monde na kamba liboso bodo a salanga ba maman boye na ebité li passe à bambongo mais na moni pe ndenge ya za numéro 1 ba 2 ba 3 ba zanga te ba machine mbongo chibango na bosante Alain Poupa na bosante David Kabongo yepe na bosanité et na grande dame Shida Ibula madame Baumemeno basak comme d'habitude il y a Gisèle Ezinda ya moto ya ningangwele il y a Annie Dembo et na bosante il y a Annie Kelokelo donc il y a ba néné à la top sexy na sponsor dans rappel Chancel Mbemba demi jeune marié et na koki ko bosante na bosane Gelor célèbre les boss net ba Gelor célèbre na relation na bosante Gelor célèbre na bosani pété tonton Prince Tokuzu noir mais bon motema Henriette motema madame Henriette donc voilà. Ah, question de tout n'ingati o. Ngamo na zui question mo Karine Mokonzi ndeni mambo site. Banda bosala conférence de presse style lo on dirait lo té marché. Non, il a marché parce que mon biso à part que ça va journaliste et un habitant ba star toi na ba tout ça tous en plein tournage. Tout ça ba pib. Donc au moins bloc ané zarbo ça on le mais ici après un mois après 2 mois. Ba de flexible nous ça ta émission. Mais quand il faut en attente. Émission pour ça il faut fixer nos rendez-vous et un étio tout ça l'émission le météo connaît les lots tout bien qui déjà avant voilà donc nous sommes essayé aujourd'hui na mon contact occupe ya boy au kutingate c'est parce que ozaki quand même na ozaki patient ya ozélanga même tout ça il y a peu pressé bo aki mais voyez déjà au BBC transport nous peut-être au BBC l'homme swinga ça là au chakinga wana donc ils appellent ma place msuto OK kotoke bo OK débutant msu mutazate tom su BBC yaka dans 3 semaines tom somoni parce que to lingi bon bandomo na ba émission mais sur ba côté na site bon on a déjà grâce à mon na qui en Afrique du Sud à 8 ans à seulement 2-3 émissions à côté ici déjà ngandelo ke sala qui donc et salam salam bo kande boss yemba dadia bengani ngana motema je peux que c'est la promotion l'Afrique oh ezaki raki na maison mais mayo kande mito yemba. Merci beaucoup Karine Mokonzi wana tozaki na Karine Mokonzi tobeti masolo ka ndenge ezalaka. Merci à toi mon boss César Ngadi balobi clé boa toujours toki na banka bongo tina suka balobi vers le ber otika nete otika masolo to ke nango tina suka. Na pesi merci na assistance ya confrère na ngai Junior Diaso na ko bossa na beti kot nazo banga ba mon ami Lelo Tiana batoningani. Vraiment, na petit peu merci na grâce te moyal ngana benge bongo la star hein. Parce que Mokonzi donc parce que Mokonzi na kati à Paris so Monica boss héritier tout le monde en bas mo parce na bossani PT général Akaflex na Paris. Merci beaucoup grâce te mon appétit mbote la star na pesi mbote na Claudie Koumanzambe à Norvège balobi Koumase masoloka nezala ki soirée retirade à Kalaté na Norvège donc vous vraiment retiré à Tanakata Norvège na pesi mbote na Kabaka bangu chiku na les champions mame Milinze mba na Londres Peter de Chanel na pesi mbote beve na Kata States ba mbote vraiment ebelé nani mame Milinze mba na bois qui déjà Dorciel Maya ya balobi Dorciel Maya la Maya ya Mailos na pesi bambote belé na pesi susu mbote na ngai Boka général Akaflex na Paris général Akaflex et comment makasi Akaflex na boaki yo na Karine Mokonzi na pesi ngayo abina boaka yo vraiment na boaki yo na sika olanda émission au sepela ya trop bato boka basili te bato boka basili faut boka tenga lingi yo scope sanga na boaka ouais il faut boka Junior Mbombo Union Européen il faut boka Gisèle Ezinda
Gisèle Zinda na Boakio. On a Karine da Opesanga. Chida Ibou, la grande dame dans Mam Afrique. Chida Ibou, la grande dame Yopi na Boakio. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Kelly qui a la zola na sima caméra. Voilà, Kelly qui a la, en tout cas merci parce que bat Monica ngano mais ils ont un moutaza wana héros de l'ombre, il y a batami comme toi ça la bomba mon abisso. Donc 5 sur 5. Merci. Merci beaucoup Kelly qui a la vraiment moi sentir que pour na bi côté na yo ma solo ezaka kitoko na loba ina clôturer analyse na ngai na Karine Mokonzi après to kotana côté politique pour mikolo politique ndezo dominer donc après awa to qui pas papi tamba to betaper moi lisolo na papi tamba ka ndeza un ingénieur Kelly qui a la zola. Merci na grand protestant ngai pour opportunité banzileza toujours et ofungama na pesi batutu balela gradi mu ya mbote donc ngana binu to kutani na numéro ezo ya merci beaucoup.